Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Ancien Premier ministre sous régime Yakala, Augustin Matata Ponyo akaboni na famille politique na ye ya FCC mokolo ya lelo na ngambu ya justice boyeba que justice congolaise est lancé avis de recherche sur la personne ya Kalev Mouton, ancien responsable ya ANER. Na sport boyeba que sud-africain Patrice Motsepe nde nouveau président ya CAF. Ba détail ya ba élément oyo nyonso ekopesa bino mokona lelo na édition na biso KNB nyonso oyo misala bon ko servir bino toujours d'une manière très professionnelle. Mbote, merci na fidélité na bino na magazine KNB News oyo misala ko servir bino toujours d'une manière professionnelle. L'édition lelo bandi na lobaki yango ne bandeli Augustin Matata Ponyo, ancien premier ministre na période oyo ezokende uta avril 2012 décembre 2016 a quitté Mokonalelo, famille politique naye PPRDP FCC, Namaloba naye moko ancien collaborateur et président honoraire Joseph Kabila, a talisi que de mission naye zali suite ya ba conviction personnelle totika la kaka na oya tali bongo de mission Matata Ponyo, population quinoise ba réagir sur na likambo yango na miko ya Alpha Molenda pe Beni Mam. État de droit. Yamona tangi béton. Itokia, ezo toki sabino, mulunge, chaleur. Ngana vibraka, cela le befana vibrer au sentiment que nous dans le bilayo. Merci beaucoup. Mais l'état est déjà fini, l'état est déjà fini. To comme un virage à Souka. Matata Ponyo na union sacrée de la nation. Okoya ko lukanini, kuna bora ba congolais na ba congolaise. Okoya ko lukanini. Merci pour na monimo sala ki biso na Kivu pour na monga muyibi na manyema kuna. Merci beaucoup. Mais tu seras toujours passé par la justice. Est-ce que dans Mboko, moi déjà, je suis Matata Ponyo. Matata Ponyo, c'est un étranger. Azong Sana, le logo de Sengaye. Mbongo, Oya Yibaki, à Tonga, université, Kuna, ce Mapanouana. Et c'est gratuit. Banaba Puta Mbongo Te. Et puis encore, Mbongo Yibaki, Nabukanga Lonzo. Azong Sambongo Ana. Tu comme un état des droits. Il faut Asamba. Azong Sambongo wana mboka Congo oyo. Congo eza Congo ya biso. Na mboka na biso notre muna mko matata po na zalaka te. Ceux qui bakota benfiltrer na mboka oyo tozoke na recensement. Bango nyonso bakozonga na rang, ce sont des voleurs bakokangama. Ce sont les mêmes gens les milliardaires, ce sont les mêmes gens les millionnaires. En plus de cela, bango bazo continuer konyoko la biso. Donc c'est-à-dire c'est comme si diviser pour mieux régner. Le seul pouvoir Félix Ekoué. Oya kokota lisusu. Bango pe osanini bozasusi manai. Ce sont les mêmes gens qui ont travaillé de Mobutu. Ba travailler na Kabila le père, ba travailler na China Rambo. Lelo ba komi na Inyo Sukari. Ba ko changer eloko te, baza ba mibi bango nyonso. Eloko malongana ezate, baza ba escroc. Association de malfaiteurs ba ko kwesa ka yo mutu, ozo sa biloko ya malamu. Ngolo baboy. Moni premièrement, aza citoyen congolais aza libre. Il peut s'engager dans Oya moni za malamu na Oya malamu te. Ça dépend de lui. Mais ça la cas n'est pas si na ba politique ya mboka na biso. Bango balo wa mbisi ndengela na mai pa yekende. Olandi ba na position vraiment te. Le quoi ba bana ba compte à rendre. On a niveau ya population contenir makambu ya bukanga lonzo. Amoni amosa nini a se laver au CA et ba bosotwana abima ala de lambe mosusu ya sikapo. Tobo na oyo koleka mais to ali na mi oto lisu likolo ya lisu ata longwe peut perdre ba problème ne oyo na niveau ya mboka na biso et to kolandela ngo jusqu'au bout kolonga ne peut perdre ça nous mboka bemsani eza ba engagement pour ça qui na président Kabila et concerné biso te so longa FCC to boyena boy avant la kana ndaku na ye so avant la ndaku ne misala pe silipo na ye au bout de aluka poste na union sacrée au facha sala gouvernement sika et concerné bisoté to ça la poste makambo sika eya oya ibango wana eza da passé to ça la poste oyo bata sika ba yana la kata gouvernement union sacrée on comprend maman et loko ngana lo bakaka yango wana etali bisoté so ka longwa alongwa te et concerné bango
bango ba kabilise munene to yebi ja bongo batu ta mamonde ba koyi déjà la maille union sacrée ebenga batu asika ebenga batakalate to lingi batakala ba sa bongo azonga sona union sacrée na chaque temps to mona ka gouvernement mozo ke koyi mosu ya sike koti to mona batu ba changer ba position eza biloko ya ba policier congolais bazaka na position moko te donc comme matata ponyo alongwe na PPRD nani oyo soki bahati ba longwe na PPRD eza biloko moko ekokamwisa biso te eza baposition na bango bapesaka tito oke na l'an 2023 komona bakochange sous position koto bakomona mai ezotiola balandi donc biso nde bapopulation tozalaka bazoba tozalaka mpenza na bagage ya bien te surtout na kisasa donc bato wana bakendaka mpona bapropre intérêt na bango kolongwa matata mpona FCC econcerné biso petit peuple te toza na makambo ebele biso petit peuple tozozela azaki na FCC alongwe aye na union sacrée aye ko adhérer soki aye c'est que aye ko adhérer na vision ya mokonza mboka mais tobosana te ba matata mponyo baze belé wana bango ekasanji ba o nani ba mende bango tu bayaki na union sacrée soki akoya na union sacrée pour aya ko adhérer na vision ya mokonza mboka mais ba dossier nde tokobosana ngote ba dossier penza s'il vous plaît ba dossier tokobosana ngote Fati alobi état de droit université Mapon oza na Maniema toyeba mbongo wana plus de 500 millions de dollars azolaka yango wapi makambo ya Bukangalonzo aza concerné kuna dossier yango eke wapi soka longwe na FCC aye na union sacrée aye kosala nini avant na union sacrée na biso ba petit peuple union sacrée nezande ya biso petit peuple avant na nous faut expliquer biso Bukangalonzo dossier ne suki ndenge nini tolongi toyeba en tout cas koyana aza congolais ba congolais tout ba mende bayaki bango ekasanji bango tu bayaki to boye na biso mututi aya mais ba dossier na yende tokobosana ngote na ngamo mosusu weba que deux ministres ya mboka na biso monsieur Guillaume Manjolo pe Augustin Kibasa Maliba o azali bongo ministre ya pétantique ba participer na réunion moko na compte ya ba membre ya SADC bon na reportage de Salamina Nathan Siat. Ministre d'État na coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Maître Pépin Guillaume Manjolo, ministre ya PTNTIC Augustin Kibasa Maliba, ba participa ki na réunion moko virtuelle ya conseil des ministres des États membres ya SADC. Pour na discuter sur ba question oyo ezali ko promouvoir coopération régionale, intégration et développement socio-économique mokolo ya lelo vendredi 12 mars 2021 na immeuble ya gouvernement na Kinshasa. Rencontre oyo ezali pona ko examiner lisusu mise en œuvre ya plan indicatif régional de développement stratégique RISDP 2020-30. Situation ya COVID-19 na région, ba progrès na kati ya lutte contre VIH, P-Sida, ba progrès na mise en œuvre ya stratégie d'industrie paye ya carte routière ya SADC 2015-2063. Gestion paix intervention régionale ya ba risque de catastrophe. Proposition ezali ko viser ko transformer forum parlementaire ya SADC en parlement paix ba stati ya ba signature paix ratification ya zone de libre-échange continentale africaine AFCFTA. Lisusu accord sur zone de libre-échange tripartite Komesa EAC SADC. Esengeli koyeba lisusu ke session oyo eko se clôturer mokolo ya lobby samedi 13 mars 2021. Ba oyo ba participer na kati ya réunion yango na ba pays ezali bongo Angola, Botswana, Union de Comores, République démocratique du Congo, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Tanzanie, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe. Bango oyo nyonso tout basangana ki pona ko réfléchir sur ba problème oyo nyonso tout ezali ko déranger ba pays membre ya SADC, Kinshasa et l'équipe partout. La lobaki yango ne bande de justice congolaise ba lancé avis de recherche contre ancien chef de l'agence nationale de renseignement Caleb Mutambo na ba détail na élément.
Justice ya RDC et puis ba force de l'ordre bazali na recherche ya Caleb Mutombo, ex-chef ya agence nationale de renseignement ANR na Mukuse. Ye azali visé na plus de 10 plaintes ya ba ancien détenu na ye na époque où azali kosala musala. Selon la police o ekotaki na résidence na ye lobi eleki jeudi 11 mars kuna na commune ya Ngaliema, ancien homme fort sous régime ya président Kabila azomaki na ndako na ye te bango bafuyaki partout kasi ye azalaki te. Sima na ye ekoboya ko se présenter na 2 reprises na parquet général près la cour d'appel Kinshasa Gombe suite ya ba convocation o bapesaki ye na boye procureur général ya Kinshasa alansaki avis de recherche sur la personne ya Caleb Mutombo. Ye azwi nyonso na maboko. Sima ya Caleb Mutombo koboya que dossier na ye ezala traité na magistrat Robert Kumbu oya bande ko soupçonné ye lokola kolinga kosala na ye ba règlement de compte ya ba problème personnel. Ancien chef ya ANR azali sous sanction américaine outa 2016 kasi lelo oyo azali accusé na ba arrestation arbitraire, traitement inhumain dégradant pe ba tentative d'assassinat pe le sous ba torture ya ba ancien détenu na ye. Selon ba proche na ye au bason na Kinshasa, Caleb Mutombo azali toujours na kati ya capitale congolaise kasi ye alingi kozala victime ya ba complot to pe ba règlement de compte personnel ya batute. Dossier oyo ezali à suivre. Kinshasa eleki partout. Moko ya bana Congo azali bongo nommé deuxième vice-président ya Cour pénale internationale. Boso ba détail na élément. Ba juge ya Cour pénale internationale ba élire jeudi 11 mars nouvelle équipe oyo ko assimé présidence ya CPI pour un mandat ya 3 ans. Équipe yango ezali composée na président, premier vice-président et deuxième vice-président monsieur Kiesiambe Mwandia Antoine oyo azali d'origine congolaise. Pour la première fois na histoire ya organisation judiciaire internationale oyo mwana Congo RDC azala élevé na poste ya boye. Juge Antoine Miandia abotami na 1956 ye asali ba étude na ye ya droit pe ya sciences politiques na Kinshasa akendaki kosala mosusu na France pe ba formation mosusu azwi na Genève kuna na Suisse nde boye azalaki désigné juge na Cour pénale internationale na mars 2015 pour na mandat moko ya 9 ans na compte ya ba état africain. Kino lelo oyo akoma deuxième vice-président ya institution judiciaire oyo ezali mondiale na komona ba défi ya responsabilité oyo ezozela ye. Juge Antoine alaki kosala nyonso mpona koasime batache na ye pe kotombola kite ya mboka Congo. Biso topesi ye félicitations mpona poste oyo azwi kasi ezali pe occasion moko ya koencourage bajene ya kotanga pe kozala ba ambition ya minene po oyo ozali kokanisa nde kokomela yo na nzela ya mosala na nzela ya sérieux pe discipline okokoma bisika olingi kokoma. Kinshasa eleki partout. Troisième audience ya procès EPST oyo ezali bongo mpona ma détournement ya bafort esalamaki mokolo ya lobi jeudi 11 mars kuna la prison centrale ya Makala. Beni Mambi mpona ba détail. Débat ya affaire oyo ezo opposé ministère public na inspecteur général ya ministère ya enseignement primaire secondaire pe technique EPST Kaombe Michel na directeur national ya service ya contrôle na ya paye ya ba enseignant SECOP Delon Kampai et Komiko Kende na Suka. Na kati ya audience ya lobby jeudi 11 mars 2021, officier à ministère public a kati 20 ans de travaux forcés contre ba prévenu Oyomi Balé. P a sengaki na ba juge oyo ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe ya ko condamné ba 2 hauts responsables ya secteur ya éducation na RDC na 5 ans ya privation ya droit de vote. Na balobane ya Suka, partie civile oyo eza conduite na bâtonnier Koko Kayudi, alobaki na lolenge moko pe a énuméré ba fait oyo eza ko établir infraction ya détournement ya deniers publics en charge ya Delon Kampai na Kaombe Michel. Na ngambu na bango ba juge balobi que bazali suffisamment éclairé pe bazui à faire en délibéré. Va promettre que bakopé sa jugement na bango na délai moko ya Mukuse. Kinshasa et l'équipe partout. Sous les RP 779. Beltesco ezali ko continuer ko servir biso bisika nini okozwa ba produit ya Beltesco na ba détail na élément. Esika ko somba ezali partout.
toza na wenza matete oye pa distributeur na biso babengi papa succès Ramat oye na wenza rond-point ngaba tozali na mama babengi la réponse de Dieu oye siko na wenza matadi kibala epai ya magasin na biso mo Betosco ezali oye siko na wenza ipen okokuta mama Konde azana ali distributeur ya Betosco oye siko na wenza Delfo magasin na biso ezali na kata wenza Delfo wana na wenza ya pompage kuna magasin na biso ya Betosco ezali oye na wenze ya bandala babenga wenza mula okomona magasin na biso ya Betosco ezali wana ba distributeur ya Betosco bali na Avenue Sport na wenza Gambela oye siko na zanda munene ezali na magasin ya Betosco ezali en face ya Olela na wenze ya Liberté ozali na distributeur na biso moko kuna comme na Yesele Muka ezali côté na mabata ya Kandunda. En tout cas Betosco vraiment mosungi mboka moko te na terrain Kinshasa et l'équipe partout. ndenge nini komibatela mpe kobatela barein ko se prévenir contre bamaladie rénale bozwa badetail na élément oyo pas normalement. Lancée l'initiative internationale Société of Néphrologie, journée le 11 mars ezala dédiée journée mondiale ya barin. Yango ezali occasion pour la sensibiliser grand public sur ba maladie rénale. O ezalaka mingi ba infection silencieuse pe ezalaka mingi diagnostiqué na retard yango ezalaka na ba conséquences très graves pe néfastes. Na mode de vie na biso ya lelo, alimentation na biso ezali déséquilibré, manque ya sport pe ya de repos. Tozali mingi exposé na ba problème ya ba rein o eza ko se développer malembe tokoye bango mingi na avenir na yango ezali conseiller à veiller sur ba rein na yo na nzela ya bonne alimentation bakiselaka yango mai melaka mai mingi pona ba rein na yo e fonctionnaka normalement kobosana te ko se soulageaka à temps en cas de besoin pona ko batela bonne santé na yo pe ba rein na yo en bonne santé na o etali organisation en journée à lelo. Chaque année, thème moko ezalaka retenu peut développer ndakisa na 2011, thème ezalaki sensibilisation aux relations de maladies de rein. P de cœur na 2018, na 2013, balobelaki comment prendre soin de ses reins pour ezali santé peut avenir ya lobby. Na 2020, mot d'ordre ezalaki bongo bougez-vous pour vos reins. P na 2021, batalisi ndenge nini kobatela ba rein na heure ya COVID-19. Pour éviter la maladie rénale, si conseil et sami mokolo ya lelo 1, essayez de équilibrer l'alimentation pour éviter mungwana biloko pour surpoids et zali moko ya ba facteur ou ezali ko exposer na ba maladie rénale. 2, essayez de lutter contre sédentarité, c'est-à-dire ko vanda esika moko okoki ko sala 48 heures te sans ko sala activité physique to pe ko sala mouvement ata marche à pied au kaka. 3, esengeli komela mai mingi pona mai efasitaka musala ya barin o ezali ko filtrer makila pe ko évacuer na nzela ya masuba ba déchets na nzoto ya moto. Esengeli kotika ko fumer pour tabac et entraînaka dégradation ya fonctionnement rénal. 5, salaki bana ba substance toxique. Ba matière chimique ata ba jus o tozali komela tango nyonso ekoki wi ko endommager ba rein na yo. 6, ko se faire dépister ya koyeba ezali que ba maladie rénale ezalaka silencieuse yango ebumelaka tango molai yango esengeli mingi ko se dépister en temps réel pour na kobatela ba rein na biso. Kinshasa eleki partout. KNB News, première chaîne d'actualité en continu Kasina Lingala na Mezalate. To proposer bino ba extrait ya ba émission o ezali déjà en ligne na chaîne YouTube na biso. Moi je pense que et lo que ce maman rezanine mutasi si université na ibomso ozana expérience té mais ce qu'on a sur expérience na kimboki na magie mais mututi kotanga pe si musala on a le conseil administratif pourquoi place ya ba conseil ya nini donc ce qui va ça la musala té un conseiller il est là pour guider celui qui dirige lui donner les initiatives ah nganaza ancien nganaza mbiaka bon mon alikam mon poste ba pesio on fait ça bazore c'est comme ça ça se passe partout. Donc si moi j'étais à la place du chef de l'État bande cognos votre na FCC wana bande cognos surtout à ça la pendant même un jour
na gouvernement na biso ozotika la consultant to essayer bango ce qui te montre que simité dans les prochains jours on doit maintenant vous récupérer to tiba lokola ba joueur de touche to tiba lokola ba tout monde ba réserve nde tonga tombona attachement na bango ya solo ce qui baye nde baye wana ba tutu ou bot na FCC bato nyonso na baye pour 3 buts na le matin ko bango premier but baye wana pour na ba protéger biloko na bango ba yiba. Mais malheureusement, la seule personne n'a pas découragé Bango. Mokonza Mboka, il n'est pas comme les autres. Lui, il n'aime pas l'impunité. Donc, on ne doit pas finir dans le passé. Mais si tu avais causé des bavires, immunité, on doit vous retrouver, vous récupérer. Donc, pour le premier objectif, il y a comment protéger le Baïba. Il y a mis balai. Yami balé la kati ya gouvernement ou la union sacrée pour na koeba la kati ya ko garder babiloko donc c'est-à-dire baza déjà na ba liste noire c'est-à-dire suite à ba crime na bango basala bana la poursuivre la justice à cause ya protection ya ba fonction ba koki cause. NAB azali supérieur ya mokilité azali na ba limite na ye parce que na CVB moyangeli azali kozela pe rapport bayangeli mais commission chef de l'état lobby lokola bopesa ba fictif ya ba école na Willy Bakonga waza ministre ya enseignement tango likambo reverser ndenge bozoli mbongo na ba poche na bino moko olefuta ba enseignant ole ba enseignant bazo subir douleur ya bana classe ko loba bana tongo tipo quoi bino moko boli akango na lito cesse ba histoire wana eza bêtise parce que bolingo suye chef de l'état nde bande ko ba police ba bisenga kino batika Félix na biloko ya ba cash na ba FCC asala musala na vision ba police ba bisakinga ba yeba na kokola na Kinshasa tine ka kenaki poto azo salela oya monaki na poto social ya bato parce que soit tolani na église Nzambe moko alobi Jésus Christ alobi aimez-vous les uns les autres et tolingi ko juger te na Matthieu 7 les jugements bino boza ko juger chef de l'état ya nga lelo nazo juger bino eza na titre moko to honorifique et ko dépenser ndenge bosala ka bilako pe lelo boya ko lobaka mabe ya chef de l'état tango chef de l'état apesa ki cadeau na ambongo Fridore o azali cardinal na biso tango apesi cadeau mokonzi ya église catholique waza kotala biyamba catholique ebele ya mbetikela biso ba apostole atombolaka fungola alobi omoni mokonzi ya solo alakaki pe akokisi mona mboka Chilombo lelo komi liso enemi na bino non ngana koloba non ngana soloba non kombo na nga Joseph Mokobe naza somi ya bamongo naza omo ya monseigneur Joseph Mokobe na botama na cathédrale ya basankusu na lingi tozwaka même apaisement ya makambo tozosala et puis tozalaka ba responsable biloko bana poto bazolando na zoloba église catholique ya Congo elingi mema biso na dispersion. Est-ce que ezali normal que moi na mobali aussi alongo na ndako ba parana ye akindaka toujours kolia et pe ba boti na ye alors que asi alongwa utakala bakino ba réagir na micro ya Alpha Molenda pe Beni Mambi. Mikolo na mboka na biso tosali constat moko que ba jeune garçon ebele bakokaka kokabwana na ba parents na bango te. Mais pourtant asalaka déjà pe ya futelaka ndako. Mais ye chaque jour azongaka kaka epai ya ba parents na ye. To comprenaka te soki ezalaka kaka bolingo oyo azanango envers bango. To ayebaka kolamba te to pe lisusu biloko ya ndako na bango nde emankaka ye. Na yango magazine KNB ekitaki na terrain pona koyeba soki ezali normal que mwana mobali oyo asi azwa déjà ndako malgré nanu abali te mais akendaka kolia chaque jour epa na bango. Soka abali te, hein? Oka kende kolia epa ba para problème te. Bon, eza bien, eza bien parce que il faut na kende ka kuna parce que moto alambelanga aza te. Mais il faut que là on fasse na bango là kende kola ba kende kolambela kanga wala ka ifana bango. Oza posa mama mutabutanga yana kena uzonga kwa mama na kimbia. Ni mutabutanga. Tena sisi na makasi. Uyeni mutabutanga siko na utika ndini. Hata na debuena lukanda kuna moko. Mais fait de faire na uzonga kwa mama.
baconseil na apesa ebele kota bagarçon nyonso ya monde ke kozonga na ndako ya baboti ya mabe mais koyeba tata mokeli na ndenge na biso ya bakoko nde esa biso tobima il faut toyeba spiritualité nzambe liboso ya nsima osali force na yo moko ya koluka ozonga chez baparent te oyo pana baparent mpe oyo bafungola biso mitema bafungola biso mpe banzela po nyonso ekende normal te ye nde jean garçon nde ifo asunga mama atikata mama ki ya quelque chose alamba po esunga baleki ye aza ja parent ya ndenge na ye wa chape moza ndabu ya kolia ndako ya parent na ye mo te normal te mpona ngai yango normal te console na bapesa ngo batika osala makambo ya bongo ya mabe bango nde fo asunga nde baparent taka mboka faci na baminyoko na bakupe fe tosala nini oyo nde asunga baparent niki ya quelque chose akotika ata mama tasengi esunga mama ta mpona ndunda mpona baleki yaki okonfie so ya nsima mama liesa ye ezalaka te eza mabe eza normal te jeune garçon soki ye azosala mosala mpe aza na ndako na ye akoki te kozonga susu chez bango mpona na kolwa biloko ya kolia akoki sokipe na ye moko na besoin na ye tour place azali conseil oyo na kopesa bagarçon oyo bakomi déjà jeune bilenge bazoluka oyo bakomi epa na bango yo soki olongwe déjà epa baboti sokipe na tout oyo ayo oza na besoin na bepai oyo ozwami yo moko fandi kozonga chez epa bapareil eza mabe bagarçon boyebaka ekomaka na age moko mwana mobali il faut akoma indépendant donc lokola esi obima na ndako ya baparents mi prendre en charge complètement ça ne sert à rien okendaka kolia chaque jour epa na bango se comporter vraiment lokola garçon moko responsable pe okomona bato bakopesa yo respect Kinshasa eleki partout. tosilisa na sport mpona koyebisa bino ko confédération de football africain esalisi baélection moko na lelo mpe sud africain Patrice Motsepe azali bongo élu président ya CAF bozo badetail na élément oyo esalemi na Nathan Siata. Sans surprise, milliardaire sud-africain Patrice Motsepe azali porté na tête ya Confédération africaine de football CAF. Et salimaki na ici ya vote moko à bulletin secret au cours ya assemblée générale électif ya mokolo ya lelo vendredi 12 mars na Rabat, capitale ya Maroc. Azali 7e président ya organe fêtier oyo ya football africain. Ba concurrent na ye bango nyonso ba désistaki avant élection. Et Zali bongo ivoirien Jacques Anouma, sénégalais Augustin Senghor, pe mauritanien Ahmed Yaya. Bango nyonso ba ki résoudre que batika voie libre na Patrice Motsepe pe en contrepartie ye a repesa bango ba poste clé na présidence ya CAF. Selon ba arrangement oyo ba concluaki na Nouakchott na Mauritanie en marge ya finale ya CAN U20 na présence ya président ya FIFA Gianni Infantino oyo azalaki comme parrain ya accord yango. Les deux premiers bako se partager 2 postes ya vice-président pe moko akozwa poste ya conseiller principal. Patrice Motsepe a accès au programme d'action na ye sur développement pe croissance ya football na chaque pays avec ba partenaire na ye d'affaires. Kokomisa plus professionnel pe efficace administration pe ba compétition nyonso ya CAF. Meilleure gouvernance identique na oyo ya Fédération internationale de football association FIFA pe kozala plus na éthique pour na respect ya football africain. Kotonga au moins stade national moko ya ba norme internationale pe au moins 200 terrains ya football na Afrique mobimba. Ko investir na promotion ya football ya ba jeune pe ya ba jeune fille pe lisusu na oyo etali football scolaire en grand nombre. Ko tombo la football féminin au même niveau que oyo ya ba grande nation ya football. Ko protéger intégrité ya ba arbitre pour na prestation moko plus professionnelle
pe surtout kozala na parti pris te ko instaurer présence ya vidéo assistance référée oyo babengaka VAR na ba grande compétition régionale pe internationale nyonso entre 3 pe 6 mois coopérer ba réforme pour na ko améliorer gestion ya Confédération africaine de football et des associations membres pe ko développer relation moko meilleure na FIFA pe na ba confédération mususu pour na intérêt ya CAF pe ba association membre. Président ya Mamelodi Zandong depuis 2004, Patrice Motsepe a succédé na Ahmad Oyazalaki élu na 2017. Ya makasi ya koyeba ezali que désormais Oyo a remplacé Ahmad comme on a eu Patrice Motsepe azali milliardaire sud-africain pe azali président ya équipe Mamelodi Zandong Oyo akobeta le 16 mars Oyo na TP Mazembe na Pretoria na Afrique du Sud. Kinshasa et l'équipe partout. Toujours na sport boye bak na compte ya Vodacom Ligue 1 tout puissant Mazembe écrasaki bongo RCK na score ya 6-0 bola na ba détail toujours na Nathan Siata. Sur le taf ezalaki na match retour ya 26e championnat national ya Vodacom Ligue 1 oyo ezalaki disputé lobby na stade ya Mazembe na commune ya Kamalondo na Lubumbashi na province ya Okatanga. Bakorbo babandaki festival na bango ya babu kaka na 17e minute na entremise ya international ougandais Joseph Benson Oshaya avant que Zambien Renfort Kalaba aya kolanda na 47e minute na frappe moko magistral il y a plus de 20 mètres suite na passe décisif il y a Trésor Mputu Mabi et Sukaki Wanate na 51e minute na nouvelle passe décisive il y a Trésor Mputu attaquant ya Bakorbo Philippe Kinzumbi ayaki ko armé frappe mususu otobenga chambre salon na entrée ya surface de réparation pour la 3e bille ya Baloko avant Godé Mosengo aya ko marqué pour la 4e bille à match na 60e minute. Pour na ko tumba bango pena kitoko meilleur buteur ya championnat avec 11 réalisations Jean Baleke aya ki ko signé sous doublé na rencontre oyo na 70e minute pe na 90e minute na 3e passe décisive ya Trésor Mputu Mabi. Après victoire Oyo, ba homme ya coach Pamphile Miyayo bazali ko garder toujours tête ya classement avec 42 points na 18 matchs, tandis que Rancy Club de Kinshasa, adversaire na bango ya Mukolowana, azali ko occupé 12e position avec 16 points na match aller Mazembe. A s'imposaki na 1-0 na Kinshasa na stade de Martyrs. Donc TP Mazembe azali rassuré pour la performance naie avant à s'envoler pour la Pretoria na Afrique du Sud en prévision. Il y a match naie, il y a 25e Ligue des Champions, il y a Confédération africaine de football CAF contre Mamelodi Zandong le 16 mars Oyo ezali koya na Pretoria. Na match aller na Lubumbashi TP Mazembe a s'inclinaki à domicile na score ya 2-1. Bonne chance na tout puissant Mazembe pour na balakisi na RCK ki bazali bana na football Mazembe champion. Kinshasa et l'équipe partout. Édition de la commune à Souka, merci Nabino pour la fidélité et confiance pour Messena Kopé Sabiso. Merci l'équipe technique et rédactionnelle qui toujours voilà pour nous servir biso. Na caméra tozala ki bongo na Hervé Zaka régie et Simamaki na Timothée Kayembe bongo réalisation émission Mukona lelo et Salamaki bongo na Nathan Siata toujours la coordination ya Yemoko Jimmy Mukendi na Nabino tokutani lobby toujours la façon na biso ya ko servir bino toujours d'une manière très professionnelle. Magazine,